oyo kisinga isoni. Mbote mingi na bandeko banso bisika bokutami lelo ya solo na tina ya émission na bino bokolingaka mercredi solution vraiment esengo makasi ya kokotanga bongo na kati ya bandako na bino. Voilà sans pita rabe bandeko na ngai lelo tokolobela mama Anna azalaki nani? Azalaki mwasi moko ya lokumu, mwasi oyo azalaki humble, azalaki mwasi moko azalaki mwana nzambe, mama oyo amipesaki na mabondeli. Mwasi oyo ke no puissance ya nzambe ekosala kati na ye. Mwasi alikuwaki tata nzambe na bonzindo. Nzambe na biso aza malamu mingi, aza nzambe ya ba oyo bakolukaka ye. Ba oyo balukaka tata nzambe atikaka bango te. Pe ayokisa bango soni te batata na ba mama Anna azalaki nani? Lilo komba mama Anna ebetamaka mingi ekoma kwa référence na biso ya munene na tina ya la circonstance oyo mama Anna apasaki na vie na ye. Donc voilà ya ronde tokobeta c'était moko na lelo mama azalaki ekomba na ye. Batata na ngai ba mama na ngai parce que tozali totala ngona mukanda ya tata nzambe nyonso toko lobela katango nyonso za mukanda ya nzambe tozwa na mukanda ya 1 Samuel 1 tina 8 1 Samuel 1 tina 8 tokomona histoire ya mama na biso mama Anna. Doto ye bandenge nini tata nzambe a salelaki bolamu puissance ya prière lolenge nini esaki kati na vie ya mama Anna. Lelo tozali kolobela mama Anna nzambe na biso papa mon santo butu mo azali kote ya biso ete olobeli ya kala olobi ya sika parce que na moya lelo mingi pe bandeko na biso ba mama mingi to ba couple belé pe baza na problème wana ya concevoir eza base belé baza na problème wana yango tozwaka référence ya mama Anna po epesa biso makasi na vie na biso. Pambate ezali ya basi ebele baza na problème wana ya kobota to ya ekomba lelo ba perdre esengo na bango esila ndakisa mama Anna azalaki mwasi moko na mokanda tata nzambe so totangi yango na mokanda to kopesa chapitre pesi 1 Samuel 1 tina 8 to konte to kotanga ta nyonso bato mosusu bazali keno azwaka chapitre akotanga tina suka tokoye bandenge nini eyayi kosuka batata na ba mama na ngai nzambe aza malamu alingi biso mingi kasi na tango na biso ya moya lelo ezali na ba mama ebele o bazali na kawana na tango mama Anna azaki mwasi moko mobali alingaka ye mingi, mobali alingaka ye makasi. Tango mobali Alkan azali kokende na ndako ya nzambe na Sion kobondela kopesa mabonza pa yawe azali kozwa mabonza ebele ya minene ta mosusu banyama minene be minini akokamata yango apesi na ndako ya nzambe oyo kotikala pesi mbanda oyo ya mama Penina akopesa ye ndambo oyo ye na bana mibale parce que na mama Penina babotaki bana mibale. Voilà kasi mama Anna tellement papa Alkan azali kolinga Anna makasi, azali kolinga mama Anna makasi akopesa ye eteni moko ya monene parce que alinga maki mingi epa ya mobali na ye marki tout. Mama Anna azali kopesa ye mwana te alinga ki kaka pesa ki bolingo makasi mais mobali azali comprendre te mais mwasi akomona mwasi tango nyonso azolela kote mama suka bimaki na ndako kote mawa mobali azotuna ye mais Anne, mais pourquoi tu pleures comme ça? Moi je t'aime beaucoup na lingi o mingi antake mobali na yo esengo na ngai ezaki na lingaka yo makasi mais ozaka ka mawa olelaka pona nini? Mama Anna azali kolelaka parce que pona kozanga mwana a souffrir mingi pembeni ya mbanda na ye oyo abengemi na bongo na komba mama Penina azali kotiola ye mingi esurte ebele parce que kozanga mwana
yango ezali kopesa mpe mingi lisusu pasi na kati ya motema ya mama Ana. Telema mama Ana azalaki servante ya tata Nzambe. Nzambe asalaki bolamo akoma kolela mingi. Mercredi solution ye. Tango ne toloba mercredi solution eza kitoko. Biso ba mama tomataka ngomba mama moto alukaka elongi ya Yawe. Mwasi na kati ya ndako elongi ya tata Nzambe. Mama Ana alobaki non naza na Nzambe na ngai oyo asalanga kelanga soki nabeleli Nzambe akosala epai na nga akopesa nga bana paske bana bautaka epai ya tata Nzambe. Mama Ana akoma kolela lela kobondela kolela kobonda kolela biso ya lelo olobi ya kala olobi ya sika. Penina na yo nani? Penina yo ekoki kozala moninga oyo bozalaka na ye ntango nyonso pembeni na yo. Ekoki kozala mpe ndeko na yo propre paske mpona kozanga bana akoma kotiola yo. Des fois ezalaka bandeko na nga ya solo nga ata nayaki sika na mboka poto na ye libala sika vraiment bato na bayebaki nano te nasali combien de temps na kati ya ndako ya libala. Ezalaki na mama moko ndeko moko bisika papa azali kosambela aye kotala biso ayebi ke no en tout cas frère na bango auti kobala mwasi auti koya na Afrique bayaki kotala biso na kati na ndako kotala kaka baye kotala biso bayebi même pas nasali combien de temps na kati ya libala mais bayebi ke nauti koya kala mingi te bayebi. Ezalaki na mama moko azalaki pembeni wana azwi afungoli mukanda ya tata Nzambe azwi abandi kotangela ngai mukanda ya Ana ndenge azalaki ekomba bandeko na nga namonaki yango lokola eloko mosusu ngabi oh mais comment mais j'ai vu dériver nayika sikoyo nakoti libala sikoyo mais ndenge nini baza kotangela nga mukanda oyo ya Ana mama Ana kaka sikoyo na ye na libala nana kokisi même pas 2 mois mais ba chapitre boye bani ndenge nini etungisaka nga makasi Nzambe nanga oye bandi boye ndenge nini nga naza na jeune naza na mwa moke na kati libanda ye boye vraiment donc etungisaki nga bi nayebisi mobali nanga papa mais comment ndenge nini siko kaka bo 2 mois pamba ndeko aya otanga nga chapitre po amoni nga na bandi mokumba te yango aye kotangela nga chapitre ya exemple ya mama Ana. Du coup namonaki yango vraiment kaka ndenge wana mais en tant que bana tata Nzambe nasengai merci na ntina ya mateya wana pamba te bazalaki bandeko oyo bazali kosambela na mobali na ngai esika moko baya kotala biso ntango nayaka sika na poto. Mais lelo ekomi pasi na bandeko tozovive na bango soki ndeko abali to oyebi ndeko na yo mama na kati na église aza na problème wana moninga na aza na problème wana mais lelo biso tokoma bapenina ya kotiola moninga oyo aza na pasi ya kotunaka ye ndenge nini mama so bandi deja obandi koboka soi obandi deja boy eza na cadre ya kotiola parce que mwana Nzambe moninga malamu akoya kotuna yo directement bongo te moninga malamu akotiana mabonde soka moni une année 2 ans 3 ans okoma kotiana ndeko na mabonde yo comprendre que non ndeko azana mwa ba problème ezotungisa kasi biso lele koma si j'ai moko ya moquerie ndeko na yo mondimi camarade na yo vana na esika moko akoma penina na yo nzoka ndete bosanaka ba promesse tata Nzambe ke Nzambe na biso bisika biso batamokiti otiaka point Nzambe na biso atiaka point te. Mama Ana monaki pasa umelaki mbula azodi kolela konyo koma butu moi na sa prier azobondela azoyebisa bango na langue te na langue masanga te kasi ngai nazobondela Yawe pona ebete aza solution ma problème langa yango na tata mokonzi abule butu moi azeko senga biso to sala bata mabondeli poto longa
bitumba oyo toza na se ya ntango. Me lelo biso tokóma kopapapapa baninga na ndenge ya pasi, kotiola moninga, faiblesse ya moninga. Soko oyebi moto wana azali abotaka te, azali ekomba yo okomisi ye motu, ekomisi je na yo. Tozala bolingo, toza bolingo ya kosoutenir baninga na moma ya pasi, na circonstance moko boye. Au contraire, ekutu zwa likambo na ye komisa ngo ya yo, bondela mpo na ndeko wana, nzambe akoreagir. Na kati ya mokanda eza kaka mama Ana te. Mama Ana asaki impact makasi parce que ye nde motu eyibanaki mingi nde parce que azalaki mwasi alelaki mingi, azwaka likambo yango vraiment sérieux makasi ya kozanga bana ekomba. Yango nga na kolobaka ntango nyonso ekomba azalaka te parce que nzambe apesaka bana, babengaka ye ekomba, kasi suka nango azwaki mwana Samuel. Bandeko na ngai, na kati ya mokanda ya tata Nzambe, iso totali histoire ya papa Abraham na mama Sarah, ezalaka lolenge moko. Bambula ebele, papa Abraham, koko nosa Abraham na mama Sarah bazalaka na mwana te. Mama azalaka ekomba. Mpo na kaka kotiola mabutu moi, kufingama, kotongama bapeni na ya mike, mama Sarah azangaki patience. Aye kokabela mobali na ye, mwana musala abotane mwana. Patience wana ezangaki. Tobosana ka des fois ezaka surtout un problème, tobosana ke Nzambe aza. Apesi mwana musala, Nzambe asalaka na ngonga na ye batata na bamama asalaka na moma ya lingi, na temps ya lingi. Soki ngonga na ye koki okomona Nzambe akosalela yo. Impossible ezate pa tata Nzambe, tout est possible. Âge nini? Bandeko nanga, âge nini? Mama Sarah aye kobota mwana. Eza ebele makambo mingi esalamaka. Mama Elisabeth esama ndenge nini? Oyo aboti Jean-Baptiste. Tango mama Marie, mama nkolo Yesu ake ko visiter ndeko na ye ya mwasi, kulutu na ye atali boya ya tamba yambani ai. Eloko moko esalamaka, connexion spirituelle esalamaka makasi. Yango tolinga Nzambe na biso na motema moko, to pesa ye confiance parce que ye ako pesa biso solution na nyonso. Mercredi solution. Mama mwila bisi biso ete to bondela mingi. Ye asa molobele. Albari na biso botika nga na kende epa ya Simone. Nake kozala molobele na bino. Mercredi solution. Batu boni bazwi ba solution na nzela mabondeli. Mabondeli ezali mondoki na biso bandimi. Mama Anna. Deuxième tokoya na deuxième volume. Ozaka liboso to yeba ndenge nini. Mama Anna Nzambe aizosaki ye ndenge na yoka ile sambo na ye. E apesaka ilaka ete epa tata Nzambe nkolo nanga soko pesi ngai mwana nakopesa ye cadeau. Akokoma serviteur na yo to servante na yo. Ma promesse, alliance. Oto sana tata Nzambe. Opesi la kama okona tata Nzambe. To yeba ndenge nini ya okokisela ngo batata na ba mama esengo makasi mukona lelo première volume na biso ya histoire mama Anna to ya kokoba ko continuer na tina ya thème na biso o sujet na biso ya kitoko tozala kondima bisika tozali yimu tozana kawana continuer kolanda émission Mercredi solution. Nzambe akopesa yo solution. Voilà, merci beaucoup kuna na nzela technique papa Domingo Simbala na lisungi na yo mukona lelo. Merci beaucoup. Bino ba mama boyo kanga ingwilu. Bino ba mama boyo kanga ikiawanga.
bokanisa maso oyo ngai natikilaki bino bino bamama boyokisi ngai soni bokanisa maso oyo ngai natikilaki bino bino bamama boyokisi ngai soni bino bamama boyoka ngai bwilu bino bamama boyoka ngai kyawanga bokanisa maso oyo ngai natikilaki bino bino bamama boyokisi ngai soni bokanisa maso oyo ngai natikilaki bino bino bamama boyokisi ngai soni bilembo ya bana na bino solo bokabina satana ozali kosopa makila bino bandimi na ngai boyokisi ngai mwilu soni likambo te ngai natondi bino bilembo ya bana na bino solo bokabina satana ozali kosopa makila bino bandimi na ngai boyokisi ngai mwilu soni likambo te ngai natondi bino pasi kolela ezali koya bokolela